En tout cas, témoignage de Panangaï. Balobaka te ke tolo ba malamu mutu so mutakufi nde tolo ende biso batamukile comme si je na biso so mutakufi to bwaka mabeto zibola mutu tiete ya dadi vraiment na olobango vraiment na zolobango na motema na mobimba ya dadi azaki vie moko bien. Tinde lobi obomona biso tozo bomba na kolela la to kaisango ya dadi ya kolela donc tondole la pamba te parce que ya dadi to perdre pena mutu moko ya munene na kati ya monde na so théâtre ya dadi vraiment azalaki ya mo be batémoignage ne ponanga nyonso zaka ya malamu ya mabe ona koloba pona ya dadi en tout cas na moni ngote so na bina créer témoignage mo ya mabe na pesa ka pona ya dadi ata nzambe na likolo apambola ngate mais souci ko kamo ave dernière minute to kenda ne pe mo denzo nzingo esenga ke to kenaye to tambula ki na vie pona ba démarche makambo esa nini ezongo. Mais retomber que vie maladie mais vie azaki toujours na kondima ke vie au comité na ba niveau à comité vie zo yetalé azo bela na passe mazo ba ke petit na ngai na déjà nzambe ça sali na comme na nga bien kala mingi te maso ezo zonga kala mingi te mais passe ko kamwa ke vie akei na ba kondimo azaki nango Moulay Banini c'est moi papa mabanga. Ah bon, regret à danser ça dit parce que qu'on perd des grands gololo là et bon anini ça de passe. Alors et l'autre le belaka mingi ça pour na bateau mingi bazo publier babilo comme abe. Ote dadi kitambala akufina maladi nini akufina nini bon. Et ça là mon artiste mingi babulela ndengwana. So il artiste dae akufina nini akufina sida akufina boy bon et ça au maladie. Parce que ça matin belé biso beti tout abani pas président banini comme on a président et puis aza président moko oyo asangisa lelo ba artiste ndo sangana benage non ba artiste to comme ini et ça c'est dadi kitambala ça passi parce que aza parmi bato en fait naza parmi bato suko bato misaki na film nanga uta oleka le pardon ya dadi Joaki. Il y a une partie où on a un téléphone, papa n'a eu pardon, il choquait ma casse. Voilà, commentaire ça les athées, paix à son âme. Sur le site, c'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là, de Téléloa sur le Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas oto yoka loba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV. Oh, y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétroles de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la Nenga Ilusa. Victoria et Certa. Amen. Voilà donc triste, donc la mort a frappé la porte des artistes comédiens encore une fois. Ils viennent de perdre l'un de leurs, hein, il s'appelle Dadi Dikamba, la tapis rouge, moi la maternelle, la double raté, mort né, tout ce qui domina, il s'est dit Ebilenge, donc c'était un artiste complet. Il incarnait très bien ce rôle déjà. Partout Bota la Bisso, bonjour, bonsoir, ça c'est pour montrer que nous sommes vraiment sur l'avenir. Mompono, donc Mompono numéro 13. Voilà, place de Diabaneko Fanda. Alors, vous allez voir la présence de comédiens au Bakozala. Et puis, des interviews, évidemment, la bateau Bakolingaba Loba, même qui point de vue Nabango. C'est votre qui n'a pas si à Pouloulou et sinon bien te. Bisopé la monde après, qui n'a pas si à Gianni célèbre. Et puis, qui n'a pas si M. Baliwa et Lelo Boye, Dadi Dikamba la Tiki Bisso. Voilà, donc on va essayer un peu de prendre les interviews. Donc, ensemble avec Loy, c'est ma caméra.
s'appelle Guisso Loy, on a PCL Loy quoi. Derrière la caméra, alors vous avez une image, comment ça va se passer. Et puis, on a mis pour l'émotion est tellement grave. Même si on a posé la question, parce que c'est d'abord qui première fois donc l'émotion est tellement grave, on a comporté, il y a des chaos donc et puis maté et sur la motema, bablo kabonga za la biete ya pese ba estomac, ba nini donc il y a pena passe ma casse qu'on perdre. Merci beaucoup na boss nanga JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Willy Mavita, hein, donc beau follow depuis Dallas. Merci beaucoup à mon sponsor, il y a Paul Venture et Mafula. Naebike, hein, donc la matanga sponsor nanga a aussi le mot pour que makamto le kabia. Merci beaucoup na Ado Senga depuis la Suisse mobile à 1,95 papa na Rossetti de Sengomoka na Luanda et aussi merci à maman Yvette Mbia la japonaise depuis Londres, Bamida depuis l'Anvers, il y a des Mabi Mokona Mombele à Paris, il y a la vente Toulouse de Bruxelles. Vraiment, je souhaiterais à ce que vous souteniez vraiment et que ça la biso vraiment plaisir. Merci. Et c'était Gemaïbé, le groupe de la presse congolaise. Ça n'est fini. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Voilà donc nous sommes toujours en avenue Montponon. On a place Oyo Toza Kolelaya, Dadi Dikamba, la tapis rouge. Moi, maintenant, double raté. Alors, non, tu as point de vue à Naomi Barcelone. Il y a un point de vue par rapport à l'Iwe norme au Ekweli Bango, Barcelone, et condoléances. Oui, merci, Jemima. Les loboye, mais c'est comme si Ebé trop porte les comédiens. Pourquoi? Bon, en fait, l'Iwe Zapo na Moutounion sont. Ebé Telibiso trop, t'es que non, Moutou malade. Ceux qui nous ont permettre, ok. Et ça, c'est que les gens ne pas biso. Ouais. Voilà, d'accord. Vous apprenez qu'ils sont en train de position, na tournage, na ndaku. Écoutez, on a au Barcelone, bon, ils ont publié. Oh, on a publié des tini nango. Oh, daddy Kambala Koufine, so j'ai mis ma téléphone de Pasuki. Eh, le téléphone est Pasuki, le collègue émotionnel, na coquette. Parce que il y a des avions moroboye. Aya kota langa na ndaku asiki pe ba makamne tu pena aye penda leki na bezola mamadesu po ninga madesu mingi na mo likaya bunae allié leki na tsala ndo sala mo skol to tembo na sombele a leki na toki no ta fan mo boyo luko fort to kido aya mo bo to tambola na ye to fréquenta na to mela to tambola makasi donc aya mo boye a branchanga na coach bengi. Oh, ya vita. Oh, master na eti. Et Barcelone, oh coach, bo solo là. Oh, ça c'est bien coach bengi pas solo li dadi. Jouer loko pesa bango. Donc aya mo pesa ba opportunité be. Pesa ba opportunité ebele donc liwana e pena na biso vérité na zwa na ba choc. Na zwa na moté mezoka na yene bena yo zokisa mutema na nga. Na monde ba to monde zo lelo zo bamba ba bi. Estoma na biso ke na okokate. Ba bi o msu mo be Barça ena ba na dadi ba ne loko mo c'est pas niveau ko lela o. Na regretter ko te fa ke loko sango ezala nango. Oh. Po de ga paso nga na yoki non. Fa ko azana ta likangu nanga. Po atikinga na pasa makasi. Tala na théâtre to bota mo na biso to pese ko mo Barbio. De Barcelone mais c'est bio tu peux ça moi na Barbio na scène il venait donc on va faire na biso baby que ngana dadi to bota bébé Barbio tala ce ko dégg do afie mon boy j'ai mima non ko kate non ko réaliser te ka kufi donc on linga mo na la na sutu kana ba ezalonga ta ndotoko ezalonga ta le film pour dadi so ba changer faire ba to changer ata mais ba bi que non ba tumsu boye ba daki ba ndoko zela liwana et pour ba bi docteur a confirmé qu'atika na 3 mois ya vie ya ko vivre on début to be que non dadi ale to zanso na dadi to kufa na o monde tingai ko yeba bongo so no bi ke na yeba ki wana na lokutanga na yeba te film asuka dadi asali ya film langa bolingo yango suka wa tellement na tena casting ayisanga leki na nga bars so no ya film no yango ka pona yo non ko kateni na zabo docteur abina zwa repos aya tournage a joué papa a gauche na nanyo na mo centre a joué singale kinanga na yepo na yo na boy olo ba na baby solio film mais po idée na yo na ba film na na zanga ate abi na yepo na yo mais né na zonga boye a partir lobi na bima soute fona banda ba traitement donc film na ya suka na sali non avant répondre na ngeze yo oso comprendre c'est de nini a singani na zaboye estomac ba hémorroïde donc il faut voilà il faut na zo na traitement na sani na pema ngana ebite que docteur akatela non docteur anzambete biso nyoso sali biso pasi
Mais ça n'a rien à voir avec auto yoka yoka. Poto biso to lobaka auto yoka te. Bateke o gros bébé a songi songi. Matuto abike na onde nyama pe. Nani? Onde nyama. Te yede de zana sida te. Et sida ngwendeni. To boy te sida existe. Yede di azaki na ba ça qui opération cœur. Yo bi déjà cœur. Et non pe mtu mabe ko le kana sida. Yede de ku fina sida te azala na ngope te azwa ngope te l'autre fina nini. Cœur, malade à cœur. Cancer. Donc opéra qui est cœur. On a vu que non malade yo bi da moté manabiso. Et ça déjà net monteur. Ce que c'est bébé yaya. So moté mais c'est Pauline na kati yo yebi. Et ça n'a pas essayé de mettre la cigarette, tu penses qu'on a battu mon mais mauvais souvenir, l'eau n'a pas béo, puis non, ah, viens là, à bétangelo, mon magasin, va mettre à moi les lembo. Bon, net singani à Zaboye, il y a des bétangelo, mon beau, qui n'a pas de publicité. A me mettre papa simisé. Ok, c'est quoi panganae? Bon, et bibi boyo Barcelone, tu l'as simisé, Zampia, Cambon, no vocabule. Ah, ya dadi. Yo PC, oh, yo tes camarades, no PC, Barcelone, yo c'est les karaté, yo to kabila ranga bambongo, bongo oh neto robunda ngabité. Na kabila ko oya ngai, o eze musa de faut pesa ngai. Do babdo mo bongo ko to kanga batumbongo Bozana ba moi jogo. Jo do yebe na ko coach. Boza bena tournage boy. Bosolo na fan moko boy fan abi. OK. Boza combien? Ah toi autant. OK daddy, pesa comment no ozo mo $100. Ye daddy otika na ba tableau. Monika na ka $100. Akene libela. Apia bino pété. Oh yebe ko dongo zalaki na mabe. Ah yeba ne ko mela biso ba mbongo. Ba charge a wiba na atiki yango na sabongo. Abane ko mela biso ba mbongo. Do yebe na mbongo ye donc akabola raté mais il y a mo bien. Nous se bolba il y a mo bien, il y a mo silicate netinga. Na bis ko silicanete non assisté était à répondre mutuma be non assisté était à swana. Ya kaka te return na tournage yo dana osek. Ato zena poso silica. Ah ya de c'est l'autre côté ka sikuna ki ko jouer. On soit retard. On soit retard ba ndiko. Barça embouteillage mo na kote non na nzela tikale kinanga. Briefing à table na leka yo tongo mo na boka maman au briefing. Donc franchement atiki biso na passe. Olobani na bato ba keno ba comédien bozalaka na bolingo la makambo boy moni na boy to mona ne belé bono la la te boy bolongo 23h mais en soi pena amour vrai za la raté dans la ba événement matanga ni to mona ba bolingo la no sala. Bon en fait j'ai mis ma toi mikolo mon amto na ba responsabilité na e na ebité bolingo ngo bato balingaka to bolingo ngo to zala na ebate bolingo ngo endene parce que tout le monde donc chacune de nous toi ba responsable toi na bana toi na ba parler. Nanzimite ka boy pamba ka boy na lati na ke boy na ke no yenga non. Donc il faut une femme sérieuse à marier. À part non wana va pena zalango. Muna mtana bokkipation na e batu mususu à part théâtre basala. Parce que toi na biso na batan wana te et en plus toi ba pe à master. Oh. Et ba master par rapport est-ce que une chroniqueuse bo batu tout bo sala na internet ba camarade noté bokoko kutana na musala. Mais boza à bon terme mais bo solo li bokabwani. Mais ça qui a comme là yoro sakana yoro sala nini non mais ton collègue nous passe carrément il faut la taille ozo mona ndeti yeda di à part nous vie azala vie mo baba ndoko ngati na ba parler donc nous en a pas ni on t'a ba bon souvenir de to vana to mena na ba shaba to seka to zo tambola moi ko payer ya bengo ebiki à Barcelone ko to mbonga na complication te ozo mona oye mo ayibisanga basa na zuwa ka poane yo ko tumbongo zala na complication te ata na melio elegaka nango na yo zoro ya kaka donc to mesana bongo ebe na mutu mususu pe collègue akufi mais affection pe ezate to fréquenter te to kuta na musala mais oyo ka passe ande rona biso quand même to zala kina ye siko ko lela pene ba souci et senga ka pe dimension ya affection oyo zana na mutu donc c'est un peu ça. Voilà, au sein de par rapport à Bobsec, n'est pas tout le monde de la première réunion, parce que papa m'a souvent bien dans ma toy. Ah bien, tu as beau passer un numéro, batini am nombo, donc ça veut dire va commander belé, bah lier un bon on dit dans ma camba boy. Yosko le au sein de nini par rapport à Bobsec n'est les candérini. Bon en fait, n'est pas que Bobsec est de dire les cabia makas, un grand artiste donc Aster makas abanam salo le loté. Donc il est bien. Parce que gérer on est pas tri basmi balé, na bana 8. On est à Kanangate. Vous êtes comédien. Tu es comédien mais na quatre famille na zate. Ah wana bana biso. Ma Gisèle Azar wana mes condoléances à toi maman. Voilà ba fan no ba otala yo amo. Ba yo capé Barcelone. Pas avant dès ba fan tina libana mboka. Musu pas kolinga pas contribuer na numéro na musu ba natinda poani ba kolia. Mais toi ba Barcelone lobby ah te Barcelone le boté na salon ka pour Barcelone baki. Lobani. Bon en fait net ko senga cotisation na terre na dinga ko senga te parce que
nga naza nanga comédien baluka bato oyo baosala baorganisation na batinda mbongo kuna ocomprendre mpo nga ndeti na pe na babase na ngai mosusu soko babi Barcelone zo ata moke oyo naoya luka nde mwasi edali ya ndako na pesi ozo comprendre mpo ye nde moto aza na bana biso topesi voilà topesa ye mpo tozalaka pe te alo Barcelone atindeli oyo mobeki otalelanga moto ozwi oko otala ye obengi mpe moto yango pase ye natindaki donc so bongo c'est bon. Mais à propos de Matanga, en tout cas, on est à Kanangate. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec Naomi Barcelone. L'interview continue avec d'autres personnes à Mekapé Koloba. On va continuer avec Bateau, on va ce micro. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Banakin, Banapote le monde entier, Balando Mini Chokoki, pour se présenter aux Anan. Bon, Baébinga déjà, Nangayo Papa Kombe Kombe, pour Baéba qui est pas un mystère, c'est à tout. Oyo balongwa ke longo na dadi akesa la tapis rouge naza mwana leki ya liboso pa ya dadi Dikambala parce que tant ça tapis rouge ça qui yango au moins na ba 11h na 13h na yaki après 2 heures du temps 2004 na yé na 13h juste à journée to bandaki les premières séances na so ko recruter bactère na landa président na émission à 6e mission na au rejoindre place Yazalaki ndetoye ko continuer kino lelo to salba film belé na ye to jouer makambo belé mais pas suizanga motema ya perdre non président nga tout tomina tapis rouge non na koikoloba ke mauvais souvenir pour moi hein et là mauvais souvenir na la pas la vie na la bike na la groupe nous na ko jouer dadi so bomi groupe na tika le côté sur na groupe nous souti petit lelo quand na lo babo ndé pero salama ce qui ezake zama mwanzambe au sunganga na place ya ninga na zala na monde art pour dadi Dikambala za souti na photo asuka na toka na dadi na ngo justement place na vandia na photo asuka donc suna bimission na kokate muna donna bona ko kapeka te suna bisi photo na minzo ko lele ya ngal suma kasi mais na sengi na bino bo soutenir biso na Azizel bo soutenir biso Azizel a souffrir na dadi Dikambala tamulai bembo ze bemba ya masekité ils bemba wa ça ba tapage te ils bemba a raisonné que to perdre un professeur de la art c'est dadi Dikambala tout ce qui domine à tapis rouge Mobala Mwasi Moko Ligue des Champions. Merci Pemanda Mnazo pe baninga au bazar gauche à droite et l'état na zongelo. Bonsoir artiste. Moulaï Banini, c'est moi Papa Mabanga. Bon regret à danser ça dit parce que ko perdre des grands gololo là et bon anini ça de passe. Alors et l'autre le belaka mingi ça pour na bateau mingi bazo publier ba biloko mabe. Ote dadi Kitambala akufina maladie nini akufina nini bon. Et ça a mon artiste mingi babulela ndengwana so ya artiste daye akufina nini akufina sida akufina boy bon et ça a maladie parce que ça matin belé biso beti tour abani ba président banini comme on a président et puis aza président moko oyo asangisa lelo ba artiste ro no sangana benage non ba artiste to comme ini et ça c'est Dadi Kitambala alors yango moni que regret à danser mais souci à danser ça ka pona ba petit tikeli biso alors faut to ça pe ini to e barake non Bactiste ne bazo kene nonga bazo tikile so pe moi charge bana pe bazali moi si bazali alors ça la teka ne to yeto pansa to keite faut to ça pe na souci ya bana na batikali yango moni ke non to senga pona mikolo bazali boso ba dirigera biso ba e ba ndenge ni to ko sala pe ke non moi lisange ça la pona bakambo Bactiste bazo kende bazo tikela biso alors souci à danser ça ka yangwana ya ko lobela danser ça depo doit na mauvais souvenir na motema po to daile da mauvais leader ngola monena kei biso to tikali regret ka passe. Merci vraiment. Nous avons appelé à toi dans Zongeli. Bonsoir. Trop si. Donc, là, on a le moi, souci, pas si, à mon thème, avant de Abanda Robela, et de celles qui ont une émission pour taper, c'est celle qui est Koufaki. Tu as besoin d'un groupe Dadi Kambala, soit un groupe pour les en forme. Si a benga mutonga masolo faisonga bani tozo fungula chaîne na biso internet to fungula compte na banque to fungula chaîne na biso internet pour muta kokota na site na biso directement mbongo zo kota na compte na biso na banque to lekaki na ye première émission to lekaki na président pour na ko la musa pepe ko benga barter baya pour to continuer toujours au boulot
mais souci kokamwa ave à dernière minute tokendaki ne mpe mwa denzo nzingo esengaki tokende na ye totambulaki na vie mpona badémarche makambo esala nini ezongo mais ye kotombeki vie maladi mais vie azalaki toujours na kondima ke vie akokóma ntina baniveau akomi te vie so oye tali azobela azali na mpasi mazobaka epeti na ngai deja nzambe esa asali nakomi na ngai bien kala mingi te maso ezozonga nango kala mingi te mais mpasi kokamwaka vie akei na bakondimo azalaki nango nzambe vraiment nzambe amawa mpasi na motema mais eza rien biso otikali na tapis rouge oyo bakolinga kotia biso maboko bakontinue kotia biso maboko numéro na biso ezali 089 pardon 084 023 500 084 023 500 babenga biso tozokontinue toujours tapis rouge tokobomango te eza groupe vie atikaki. Merci vraiment président nazongeli oyo ozalaki chef ya groupe ya Dadi Dikambala tant ozwaki matin ya kotravaille na leader Dadi Dikambala obénéficier neti nani? Ah, babénéficier ebele. Je suis responsable quelque part. Na obabengi papa Lupango. Ya na grâce à Dadi Dikambala. Na Lupango na monga fula na biani. Pa na ngai. C'est tout qui tomine na onga na simila maboko na ngasi. Do ba souvenir na koloba na bali mwasi pona Dadi Dikambala. Ba fête salama na ba idolo dans chaise na biso répétition. Do yo loba minité on est maman Lili. Elote. Donc ba souvenir wa Dadi na ko tanga minité parce que oh photo ku to mono na zana ye oyo. Eza photo to zana ye na anniversaire moi na ngai. Ai niki makaka pona honorer mwana. To vandi dona président Chakala. Donc moni na elo na ko loba ti ata yaya na ngai et puis papa na nga quelque part. Donc tobenga sia tula papa parce que la président na biso ya honneur na ya liboso wa sali biso na kisasa. Après yaya ke tonganda kuna ye abengile ke abifola la kata na kikuku wana. Nalali na kikuku ti lelo naza na groupe ita par tapis rouge. Tout qui tomina. Ceux qui bomona ki tamu susu na ba film na ya poto na sai ko bunga mukie parce que ba voyage le kenga mi. Et ça ko déplacer président zo le ko déplacer ka te yo linga ba déplacer na nyango na ba film bela poto. Mususu mwa naza mususu pe naza te so na ye na tourner mais naza na ba souvenir ya ba souvenir mama nanga na tongo ya lelo Ariette Mimbo abandi ko lela liboso avant pe sanga message ko tanga na ndako nanga po azwaki message ya Dadi na TV ay ko tanga na non mais mama nanga maya miso alela maya miso pour mama ebike azwa pe moi eloko pa Dadi to super moi valeur na famille lelo nga so na somba Lupango na somba na force ya groupe théâtral Tapis Rouge tout qui domine. Tant que bani tapis rouge, tout ça qui est belleté. Ça qui est belleté. Surtout les 4 personnes qui bani tapis rouge. Premier film na biso c'est Docteur Touché. Na CCTV. Docteur Touché. Film à batalon qui ça c'est plutôt ça qui impact et ça le film wana. Celui qui président toté quand on a pototé. Des temps européen temps biso to avec sundeng. Mais faut le barana bané hein. Faut le barana bané pourtant ce bat ba kazagola ya lelo te. Tapis rouge seruana ba comédie ba sala c'était mais tapis rouge ça la panique na kindi Docteur Touché mais ya mabanga otolo ba déjà mona ba c'est ça depuis ani abiye mutata les premiers mutabani ko sangisa bato ba sala ka film apoto ba misuba senga en tant que chef de groupe hein mais ba ko ignorer Dadi lelo kwa sa kufi mais to senga ka reconnaissance na respect bon numéro contact ba ko benga bino numéro ezaka 081 39 64 740 81 39 64 740. Aujourd'hui c'est facile, toi on a facilité au monde, même aussi famille. Parce que tu es responsable à ma maman sauter. Tu es responsable et il y a qui na 4 groupe Tapis Rouge. Mais ba kolo moi na baza bazali. Biso to memo pa na bango to l'idée yo. Okuta na bango. Moi c'est na zali. To l'idée ka ini makoma pa moi c'est au solo là. Mon bana yi. Biso ne doit manziser la boire biso te. Partout au monde on attend 500 ans au Kabela ninga. Nazangi transport pe saninga. Parce que le papa azate c'est que ça veut dire tout seul ba responsable la faille. Merci chef vraiment na une interview vraiment comme nous sommes vraiment dans souka. Merci. Voilà quoi. Na sepeli et puis le souvenir s'il faut le dire directement c'est quelqu'un que je ne pensais pas à Zala qui au Nazarota na TV.
puisque la TV, je pensais qu'il était quelqu'un de scro, un aventurier, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il était. Ce n'est pas ce qu'il était, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était sur scène et normal, Boye, que c'était quelqu'un qui aimait les loisirs, il aimait l'humour, il faisait trop comique. Et quand vous êtes naïe, en tout cas, il n'y a pas de stress. C'est vraiment sans stress. Ça, c'est le témoignage que j'ai de Yadadi Dikambala. Et je peux profiter pour dire qu'il a aussi accepté de jouer une fois lors d'une de mes réalisations. Il a joué. C'est d'ailleurs là que j'avais encore apprécié l'artiste par rapport à l'acceptation de ce que je lui demandais de faire pendant que c'est mon grand frère. Pendant que tu sais que les autres, ils barrent trop, mais il écoute. S'il faut discuter, vous discutez et vous trouvez un terrain d'attente. Et la scène passe normalement bien. Voilà. Merci. J'aimerais que vous remerciez. Merci Yabouye. S'il faut le dire, aux amoutouaks à la théâtre. Oui. Est-ce que vous avez la connaissance en termes de témoignage de Dikambala, en tout cas, témoignage de Panangai, Balobaka, Teketolo, Baramala, Moutso, Moutakufi, Ndetolo, Ndebiso Batamukiri, comme si je n'abisso, so Moutakufi, to Boakaramabe, to Zibola, Moutotiete. Il y a des vraiment, dans le bango, vraiment dans le bango, dans mon thème, dans mon bimba, il y a des Azaki vie moro bien. Si le lobby au bon moment, il faut toujours bon manana na coller la lettre au cas il s'en va d'adi à rouler là donc quand on les pas battre parce que il y a d'adi to perdre pendant mon tout moro ya monene na rata monde dans ce théâtre il y a d'adi vraiment azala qui ya mon bébé battre mon je ne ponanga nion sezaka ya malamu ya mabe on a kolo ba pona ya d'adi en tout cas la monene on te sona bina créer témoignage moi mabe na pesa ka pona ya d'adi atanzambe na likolo a pambolanga te ya d'adi pesa ta candidature. Il y a des personnes candidates, il y a des personnes candidates, il y a des personnes candidates, il y a des plus abandonné que c'est ça. Il y a des sexaninga car on est en journée. Il y a des andor kokangate, surtout jouer na ya dadi, il y a des andor kokangate. Il y a des fois quatre, il faut abandonner non ko seka, non abandonner non ko seka. On comprend. Plus nini, vous jouez na ya dadi, pour essayer de ça au makasi. Pièce to Joana ya dadi, pièce to sepeli sanga makasi, pièce to Joana ya dadi, sepeli sanga makasi zaki pièce moko. O ya dadi zaki azalaki semeki na ngai, ngana zaki yana mon centre sko azali mosa dadi azali ne loko te, ngana na ute bitambola tambola na donc bon disons buibu ya ute bitambola tambola na ya somi kwanga na ina dendo na e. Ndela somi kwanga na ina dendo na e aye hôtel leki na e. Atiki yango ki posa a kende ko se soulager a kende bwedadi na simaye alia kwa ngane na dendo na donc pièce wana ndem na sepelana. Merci. Voilà donc nous sommes toujours en matanga ya Dadi Dikambala on a personne la comédien ba ekolela ya bango ndeko donc tous wana pasteur Ndia Outo me ko soigné liwa écouter la ki wapi mes condoléances pasteur. Ouais mes condoléances na pesi merci. Bandeko nyonso yo bakomela nga partout dans le monde en tout cas tous ensemble na molimo na musuni tous en musika mais na molimo tous ensemble donc na éviter ceux à défaut na on ça la commentaire à liwati ils a pas si parce que aza parmi bato en fait naza parmi bato suko bato misaki na film na nga uta oleka le pardon il y a des Joaki. Il y a une partie où on a un téléphone, papa n'a pardon, il choquait ma casse. Voilà, commentaire au ça les athées, paix à son âme. Tu es du même avis, qui est de dire pourtant on est qui est mort né. Et il y a des blums il y a des signes, on est mort né. Bon, on a le secret, ils ont comme Taïbi, tout ça vraiment ignorant, tout éviter. Mais ça arrive aussi, nous avons colobé la moto. Dengue na Mukanda Esaïe 38, nous avons colobé les Ezekiel Salobina et Alobina Esaïe, Loban Ezekiel Sabonga, ma Pascal Kufa. Donc nous avons atalisa biso que non lorsque Kufezo ya pona ba oya ya ka ko interpeller. Pourquoi parce que lingi a longolo na danger et Bible baki Ezekiel Sabonga nous avons longolo Kufa. Alors kolobaki ebe liwa na e nandimite ka yebaki. Ce qui a yebaki vraiment qui a Kufa.
na solo na ye pendant qu'il était malade na kotale na ndako tozaki na Monsanto tozaki na frère moko nani cameraman moko Gaël alors to solo na ye donc ndimité ka ba ki okufa te ayeba ite et pour autant ba ki non ayeba ite ka okufa bino boyebi que na Kinshasa par rapport à Kin, opération pena ya monté mais cause à moins difficile. Pour nous bosser ba démarche té que non bossou ngande quoi que cause ba soin libanda. Naza na pouvoir wana té ya ko ça la démarche. Bossou la na maman. Beaucoup ma na maman. Bon, moi personnellement, naza en fait naza na droit wana té parce que ba responsable baza ou ba ko ça ba démarche. Na part na nga na bondela nzambe j'étais là. Nathalie Nandakou, Madame Azalaki, tout le monde était là, je priais et puis voilà. Oh, on a un na niveau nanga ngwana oh to solaki na eza biso mibale esili. Il y a pas wana na uniforme sur na kosala te. Wana na niveau nanga te. Est-ce que vous sengani tant que pasteur na ba comédien tout attitude la ndengeni parce que na matanga nde ba ramso ma ya cc. Bon, et là on senga na ba comédien ils ali occasion on a ça comme message. On a si bissonioso et la repentance. Voilà, c'est ça. Il faut se repentir. Tout le monde. On soutenir le monde dans le théâtre. Dans le binayo, message c'est la repentance. Toi, on a commentaire au salaté. Ko banana ngam na olo banayo ti na bato ba likolo na bato ba na simananga message ezali tout ça là tout se repentir. Tout zongela nzambe bien. Tout à la penzana nzambe bien. Tout kisi botika ki pede botika ko boka balinga maladi botika nyonso. Ba ba sala ngo fo batika. Tout zongela nzambe bien. Aucune église c'est synonyme de la moi nzambe te. Tout le monde a cause à la créative mais tout le monde a ça moi nzambe te. Ba comment moi nzambe. Jean 3:16 c'est la version na bana maternelle ba bien ngo. Car Dieu en tant qu'aimer le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chemin mon côté de la vie éternelle, c'est Jésus. Toi, on a formé le sur ça. Alors, tu vas dire que Jésus bien, nanga ina biso nyonso to landa partout dans le monde. Kaka ba comédien te. Parce que makambo yo, tam susu lelo to moni mi se fongo na ba comédien oui, mais ils a ba signe à temps de la fin. Oyo e bandi na ba comédien tam susu et kota na ba couche musu sabato. Le pasteur a mis une totalisation. Bon, et on a profité de ce sujet. On a le conseil. On a conseil. Ils allaient dans le monde. Nous avons une vidéo. On a renvoûté. Transmettre mon esprit de ma façon. Au monde diable. Avant de ma casse dans le système. Il y a une rapidité pour transmettre à ma belle souka. Donc, bateau nous sur la vidéo, vous la renvoûter. Voilà, merci beaucoup, pasteur. On a profondeur, pour lier tout ça à matanga. Si on a à permettre de développer en long en large, et bateau n'a pas qui mis les bateaux à la vidéo, non seulement va envoûter. Après avoir vous allez envoûter, dans la connexion avec mari de nuit, dans la forme de nuit. Donc remarquez si on a un couple belé bitumbe comment un couple béba parce que troisième personne c'est à Kotaki. Voilà ça c'est. Et pasteur Nzao ngelo e comme ça nga. Nga na beko que non monde be pasteur Nzao. La kati za ki rôle. Mais après on te prend bi autant, on les a rôle comme sur autant dans un peine pasteur à soi. Donc naza serviteur de Dieu. Naza frère lokola ba frère nyonso boyebi, o ba teyaka, naza prédicateur. Na débrouiller un peu koyemba, na la chanter et na vraiment serviteur de Dieu en dehors du théâtre. Voilà. Voilà un dernier mot par rapport à ça. Yo senga balela ya dadi wapi puis na ba condition ni malamu. Et si ka ba olelaye ezongi selanga dadi te. Ba ko zo ka dadi nenga zana ba kene na cimetière. To gagner l'autre to perdre l'autre. Onyo souhaite kali za pamba. Oui, c'est important na bato ba olanda ngai. Repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Nabatutu, Oyo, Botali Bisso, Bozuba interview à Yaboui, Bozuba interview, Batebele, point de vue Nabango. Mais quant à moi, je vous dirais seulement que tu perdre Dadi di Kambala, tapis rouge.
moi la maternelle à double raté balobi tout ce qui tomina comme la linga ndete morné la linga morné te atiki biso tozana le deuxième jour ba coopératif ezana yabi que samedi le président Masumu akoya kokuta na famille ba solo là hein donc ANTPC bakoya et biso la semaine prochaine troke na réunion potoyeba ba calendrier nini ba yokani ndeni esala mindenge nini donc na compte ya appel ko ezali association ko réunir ba journée nyonso surtout ezali présidé ou alors dirigé par Junior Moyowabu. Je présenterai mes sincères condoléances à tout le monde au occasion de la interview nanga partout dans le monde à Kinshasa en Afrique de vous présenter vraiment mes sincères condoléances par bolinga qui y a dadi na musala na ye Abaneko Sexa et Bilenge donc il est parti voilà. Merci beaucoup Nalos ma caméra, merci na boss nanga Jibe Kumaluta. Toi là na matanga ba mabanga ezala raté na matanga mais bino tout obolinga bo soutenir famille eza numéro moko eza wana oyo que eza pona bo soutenir donc so bo komelinga la parce numéro même ya papa Masumu numéro même ya Johnny Chakala numéro même ya président Lombe pour que boy bandeni ni boko sala par rapport il y a contribution à bino voilà tout est bien qui finit bien on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé là sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga indusa Victoria certa amen.